Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenkana Lobelarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lols. Vraiment, tolongoli émotion. Toza kotala makambu ndenge ezali. 5 minutes, il y a lelo toko lobela Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba banda abimaki, donc émotion ezalaki. Sikoyo tozo mona makambo mususu eza clarté yango wana boyebi ke 5 minutes ezalaka na sima ya candidat mon côté ou bien na sima ya politicien mon côté. Elengi ya 5 minutes yango wana biso tozali ya mutu mon côté. Donc soki Katumbi asali masolo eke bien te azana Kleboa. Félix Tshisekedi asali masolo eke bien te azana Kleboa. Kamere azana Kleboa mutu nyoso tout ce qui clair ezalité à cause de Kleboa na ye na kati ya 5 minutes. Parce que on va pas se voiler la face. Ba journaliste belé, ba collègue nangé belé, ba komi na ba étiquette moko na sima, ba komi ko landela ba homme politique ils ont ceux qui azali mutu ya oyo akoloba jamais mabe ya mutuana. Donc nazali a te pona ko citer ba kombo na kanisi batu batala rabiso bango moko baza bazo bate bazo yeba makambo nini nazali koloba. Donc lelo na ye po na lobela Jean-Pierre Bemba nazali na kanda et puis naza vraiment indigné na makambo yo oyo zali koleka parce que Jean-Pierre Bemba to yebisa yo ke mboka oyo tikaki eza sundengi ya sikote. Parce que tant au kendaki le bois parce que beti le bois ko ya bato pimbo o beti le bois ko ya bato kulate o beti le bois ko 10 ans net ya bato pimbo donc net ya bato kulate donc ndeka balobaka ke le bois ko bebisaka mutu donc oyo yo tikaki na mboka na ba 1+4 na bino ezali yango te ndengi yo kendaki le bois ko wana yebake Kanambe alias Kabila a boma bato pe asala mabe. Donc so totali bien na makambo nyo surtout ndenge tozo vivre lelo Jean-Pierre Bemba toko marché ba mona bisote soki Kabila lelo zoba ya Kanambe wana za na pouvoir Jean-Pierre Bemba yo pe au contribuer na kati yango wana olobaki j'ai accepté l'inacceptable. Donc kolukate yé la biso susu deuxième fois la bisote j'ai accepté de nouveau l'inacceptable donc to boyi yango. Donc tozali koloba sikoyo to kende na makambu na ndenge sikoyo en détail. Jean-Pierre Bemba obimi batutu bazaki na émotion obimi et sengozalaki na biso tolobi en tout cas nkoyi mobali pe abimi parce que toyebi ke yo oso simba minduki donc so ili kamba ko signer Kanambe okoyi ko banga te par rapport à batu mususu nan basala ba rébellion te donc yo za déjà rebelle au sala déjà masola minduki donc si ça dire ko simba minduki toyebi ndengo o telemela Kanambe. Mais tozali komona siko tozali koyoka parce que 5 minutes mato inango ezalaka milai et puis tozana batu partout. Tozali ko comprendre te yo Jean-Pierre Bemba ndengo zali wana yo égal combien na batu ya Kanambe ou bien égal combien na Kanambe yemoko parce que tomoni ouvertement officiellement ya kobomba na te chez Okitundu wana ministre des affaires étrangères oyo ya zoba oyo atikaki mutakala na ye na miso abatu nyo surtout de so ezaki na ba mboka moko ya respectueux et respectable mbele lelo azali te mbela démissionnant. Donc ministre des affaires privées mais aza mutu mo faut appeler cet exemple atiki biloko nenyo surtout oyo na ko tanga kombote na miso abatu mais lelo azali ko représenter diplomatie ya mboka na biso botala ba médiocrité ya mboka na biso na niveau wana lelo chez Okitundu wana ministre na biso affaires étrangères azali koloba ouvertement que bazali ko sala tout asali demande apesi mitindo Kanambe apesi mitindo ba pesa yo passeport diplomatique. Donc toboyi te ozali congolais ozali mwana mboka ozali donc sénateur bako peso passeport diplomatique mais na vitesse o bazo pesele lango pe bazolo batango ya azo sala déclaration lobi que donc Jean-Pierre Bemba c'est l'ami de Kabila donc Kanambe alias Kabila donc yo ozali ami ya Kabila donc bino mibale boyebali donc bongo banda ba jeune bino oyo bosala biso kala yo Jean-Pierre Bemba ndenge bako peso na vitesse passeport diplomatique et puis bandi sikoyo ko sepla na yo ozonga mbangu biso toyebi tozo kebisa déjà peuple ndenge batalaka biso
peuple congolais parce que peuple congolais aza sous zobate ndenga kala wana avant yokota lubwaku wana donc beti 10 ans makambo change peuple congolais sikoyo komi kotelemela makambo donc toyebi ke ndenge tozali koyoka ke yo donc bandi déjà hein bandi déjà ko négocier pour bapesa primature donc yango wana bakomi ko amadoué yo bakomi ko salelo ba makambo bo yo posa partant parce que to bo sanité yo ndenge toloba ke hein j'ai accepté l'inacceptable oyebi makambo ni osala donc toyebi yo ndenge ozali yo donc wana izalaki tango bimi lubwaku owutaki na place à place donc tokoki ko choquer yo mbala moko te mais sikoyo nakanisi 10 ans oyo beti kuna na CPI échanger yo soki échanger te Jean-Pierre Bemba yebake biso ndenge tozali bo congolais otikaki libanda congolais afongoli misu akotika susu biloko apamba pamba wana oyo esalamaki kala te esala masikoyo donc yo soki yo zali komi soki yo komi déjà ko coopérer na Kanambe master non ndenge ye chez Okitundo alobiki yo za massa Kanambe soki komi ko coopérer na ye pona primature donc yebaka ke eko passer ndenge yo ozali ko kanisa te bakoselaki mingi minga tozoka oh Félix Tshisekedi primature muto abatuti lelo primature yango ezala te mais yo obimi mbala moko passeport diplomatique mbala mo bakomolo bake Jean-Pierre Bemba c'est l'ami de Kanambe yo na bango égal combien donc soki ozali ko sala déjà ba négociation pour yo ya bimisela yo dauphin Kanambe bimisa dauphin ozo primature Jean-Pierre Bemba yebaka Jean-Pierre Bemba yebaka que eko passer boité donc Jean-Pierre Bemba ko sala na biso te donc to bosana te parce que so ba passion to zoro yo kana Kanambe yo sana kati yo mto favoriser makambo ke Kanambe avant na place wana mais Jean-Pierre Bemba ko sala na biso te donc so mutu ebebi yo kuna na lubwaku mutu ebeba yo na bien tika politique tika ngo pembeni donc parce que tango bando dame ba pique mena ko na kota bango bando dame ba pique mena biso te donc tolingi kutu ba jeter Jean-Pierre Bemba donc tozali kolandela o malembe parce que 5 minutes etika attente donc 5 minutes eza mutu moko te 5 minutes ngana zali apona ko sensibiliser bana mboka na ko réveiller patriotisme ya bana mboka so likambo moko eza bien te ya malamu to kolobela to pesi chapeau bravo to féliciter ya mabepe to kolobela parce que ngai mutu moko te akoki kosombanga na profiter pena lobela neti Mike Mukeba yo journaliste akini ba journaliste akini wana ya banjala wana na kasi il faut batika musalo parce que biso na poto ndenge na zabo penzanga avon sombanga na ebite mais oya nzala ya kisasa wana omona bako yabo nzala na ya komoloba n'importe quoi Mike Mukeba yo zalaki na IDPS ozokumisa IDPS te Papa Tshisekedi ozokumisa ozoloba bien Papa Tshisekedi bino boza sona boyebani te boye na IDPS après tango boko yebana bokimi bokomo critiquer yo Mike Mukeba ozalo kumisa Tshisekedi ate IDPS ate lelo okomi ko critiquer IDPS to ebite pona nini ovandeki okomi pa Katumbi lelo to ebite soki Katumbi yango zaka kuna donc bino ozala bopona nini mais bino ozala pona de donc bino ozala bato moko ba Mike Mukeba boza ba collabo boza ba journaliste collabo parce que nzala bozo kokate ozala ki ozali na IDPS ozokumisa lelo changer discours okomo finga IDPS ozo fingila ngo siko pona nini donc wana ezalika entre parenthèses pona kolobaka ke ba Mike Mukeba na ba journaliste belé bazana kisasa na toko timbela bino tozo bimisa bino na poisa bozali ba journaliste moko o bozo kokanzala te donc soki ba sombi bino allez bo komi ko koloba ba n'importe quoi bona bo lobi to monaki ozali ki oyebana ki tozali na IDPS siko bimi o komi ko critiquer IDPS mais faut oza na position oza côté moko oza la place wana tango oza la place wana vanda place wana mais bino lelo ozali boy lobi ozali boy mais boza ba caméléon bozo baté parce que le koso ya mbongo donc nazo répéter lisusu Jean-Pierre Bemba wana ezalaki tango bimi lubwaku en tout cas to sepelaki parce que obeti 10 ans kuna na makambo moko boso to landi ezalaki vraiment na clarté mais obimi sikoyo to monike obandi kozongela bizaleli na yo wana ya kala parce que vitesse yo komo coopérer na bato wana yo za opposant oko coopérer na bango boyite yo déjà obi ke bango ande belé balinga kote ba plantation ba café oyo ba papa batika bato belé batika ikuna yo teka yango oyebi yango ke bango ande belé balinga kote o teka yango et puis pe o kabaka penza te ozala penza social te oyebi ke tambo zaiki na ba Kanambe bato belé bazo mise belé ba mise belé bazo ko yembela Kanambe parce que bango balinga mbongo mais yo bando ko libérer te bango andi pe balinga kote o teka ba plantation kuna ya ba café. Donc Jean-Pierre Bemba donc kolukate o tchabiso mutu passe parce que ndenge to tikalaki boto zaki na biso bien tozo ke na biso bien
tozalaki na Katumbi bakomo bimisele ba contre-temps après tokomaki siko na Félix akomaki na pole position na makamba bien balingo yoka na bango na Katumbi ba se réunir baluka opposant moko atia mutu tout d'un coup yo bimi olio bimo tia biso poids soki okomo yela biso pona ba contre-temps Jean-Pierre Bemba tokotika yote ko constate que Congo eza oyo ya 1+4 yo tikaki yo beti 10 ans na lubwa kokuna obimi c'est bon mais landa ndengi makambo okokuta donc oye siko na mboka oyo tikaki il faut landa le kolondengi bango baza kobina kolanda le kolona yo oyo tikate ya yo coopérer bango ba opesa yo ba passeport diplomatique bazolo ba ki donc Jean-Pierre Bemba c'est un ami ya Kanambe donc yo amasana na ndenge ni Kabila wana akomi na suka pe ayebi ke akomi na suka akomi ko luka ba stratégie na ye ya suka donc azosala kiteti na ye mais yeso azosala kiteti azo sala wana ndeka na zolo ke Kabila Kanambe kana chien donc rwandais zoba président onanto zoate na monde bobina kasi yoza président liboso ya zoba donc ba stratégie wana zo sala net yo ozo insister tout ça la décembre kuto ko matin ndeka na zolo ke Kanambe kana chien okozwa masolo na mbunchu soke raté okozongo na dikosi bino moko boyoka oyo Herman Cohen alobaki po na kana chien wana basuka na ndenge komi. Je suis absolument sûr et c'est grâce au président Trump qui a fait beaucoup de pression à travers madame l'ambassadrice Nikki Haley. Donc je suis sûr que le président Kabila va suivre les conseils. Il y a plusieurs possibilités. Il y a M. Bemba qui vient de sortir de prison. Il y a M. Katumbi qui est l'ancien gouverneur de Katanga. Il y a Félix Tshisekedi qui est le fils du grand héros Étienne Tshisekedi. Il y a M. Matangulu. Il y a Noel Chiani. Donc 10 ans de prison, ça suffit. Ça suffit. Il faut sortir. Et le pays a besoin de lui parce que lui, c'est le grand politicien du groupe ethnique qui s'appelle Anamongo. Ça fait 60% de la population. Je ne sais pas, mais je sais que dans l'accord de Saint-Sylvestre, c'était à la Cinco de décider pour son cas devant le judiciaire. Et la Cinco a décidé qu'il n'a rien fait, il n'est pas coupable, donc il doit avoir le droit de rentrer au pays. Et j'ai entendu à la télévision hier le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Sheho Kwitundu, a dit qu'il n'y a pas de problème pour son retour au Congo. Mbote, Gende Malamu et Tikala Malamu. Botala binomoko, oyo eko komela Kanambe kalate awa. Président moko oyo komelié assisi soki meeting soki assisi nini azokita po akita na tribune ezaki de ponaye botala masolo oyo komelaki ye ba soi-disant ba garde du corps bo mona bino moko ba garde du corps ba yaka wana ba sa netike bango ba garde du corps ba mona na masasi te na bombi te botala ba garde du corps ndenge basali tout la mwisi ya zaza botala bino mona ba image oyo komeli président oyo kalate eko komela Kanambe. Please, Zimbabweans, let's have peace, please. Gatsatange, please, I beg you. Zimbabweans, I beg you, let's have peace, please, please, please. Bino mo bomona bilili na koseka o ba garde corps o ba saka netike bazo mona ke baza pembe na président bo monde ba beti tout la musi ya zaza vraiment donc ba sundoli kutu na président na bango bazo ba teke so président sali ni netali bango te bota la démocratie ya bamboka mususu ndenge zali elengi ndenge bazali ko expliquer ngo na ex président les États-Unis azo expliquer que soki ovandi na pouvoir erekoki tika yango mais o nyoso tout ezali leçon que Kanambe il faut atala botala ex-président ya États-Unis Obama ndenge aza kolobela démocratie ndenge président akoki ko se comporter. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail.
Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leurs fonctions et en transmettant le pouvoir pacifiquement. Samedi 30 juin 2018 oyo donc ndenka boyebi tolobelaki yango daye bomonaki Babé Masombo alekaki na émission oyo bo sali kotala o vraiment que tout le monde est d'accord. Rendez-vous avec le patriote na radio MNG ndenge balobelaki yango le 30 juin oyo marche les amis balé moko ezali na Paris organisé par Babé Masombo na mwasi na ye Nolda Di Masamba ba ko organiser yango marche ko bandeka ezalaka na 14h na Château Rouge ti na République. Deuxième marche ezali oyo ekosalema na Belgique oyo ezali organisé ko banda na porte de Namur oyo ezali organisé par syndicat Dokolo. Marche ezali mibale le 30 juin mosusu ezali na Paris awa ba oyo ba kozana Bruxelles te ba kozana Paris ba o ba kozana Paris te ba kozana Bruxelles donc bolandi yango awa tozali ko pesa information et tozali pe ko en profiter ko yebisa na ba patriote nyo surtout ba o bazali na ba message ba hésiter te batindela ngango na ko faire passer yango ko tiela bino bande annonce ya samedi o le 30 juin émission na kosala na koyamba la bouche autorisée de Félix Tshisekedi Gimicho Wanzo akozala na rendez-vous avec le patriote ya samedi oyo ekoleka exceptionnellement na 13h30 au lieu ya 14h pour na match ezali ya Coupe du Monde. Donc bolanda bande annonce ya émission oyo ya samedi le rendez-vous avec le patriote. Depuis la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba, les données politiques du côté de l'opposition ont changé. Avant la dite libération, Félix Tshisekedi était en pole position pour les élections présidentielles. Pour faire le point à ce sujet, Gimicho Wanzo, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi, sera mon invité ce samedi 30 juin 2018 de 13h30 à 15h30. Samedi 30 juin 2018, émission Le Rendez-vous avec le Patriote Ekoleka exceptionnellement à partir à 13h30, 15h30 pour la Coupe du Monde. Donc Gimicho Wanzo, la bouche autorisée, il y a Félix Tshisekedi à cause de la invité Nanga pour tout solo la makambo ya IDPS, tout solo la makambo président Félix Tshisekedi, tout solo la paix n'engi ba donné échangé depuis libération il y a sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc Bozangate samedi 30 juin de 13h30 à 15h30 Benga na 01 64
38 54 68 pour nous poser la question Nabino na Guy Michaud Wanzo, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Rendez-vous avec le patriote, avec César Ngadi Kleboa. Bino Moko Bowiti Kolanda, bande annonce, il y a émission, il y a les 30 samedi Oyo. Donc émission Anezapo Nabino, rendez-vous avec le patriote. Les allez émission Moko, les allez concept à bien parce que beaucoup il faut intervenir en direct pour poser ma question. Nabino Nazo rappelé Bino sous numéro Yakobenga donc 01 64 38 54 68. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de retrouver tous les friands de 5 minutes avec César Ngadi dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Peuple congolais a vivre yango ndeika na zolobake 2018 Kanambe a kozoma solo na Mbuntu ou bien na Dikosi. Avec Sepela TV, besoin de Okima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga Sepela TV. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina na banda konabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba. Don naza Ndeko Nabino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na yapoto musala musuna salakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et un muscle et akaniti likofi motema mutyo so aniti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na bamisisa minene na diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour équiter ça. Auto ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bino la mukuse. A ezali accident oyo ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, o ezana cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balés, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continuez à vous donner un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananai, n'a quitté là. Papa dembaki de kama nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto madame et de qui loso. Nyama mbisi na pondu. Merci.